Bonjour à tous les abonnés de PEF Bonheur TV. C'est avec un grand plaisir que le vôtre, Patience Fayou le Bonheur, est encore une fois de plus dans vos maisons pour que ensemble nous allons discuter sur la maille matali politique Yambo Cannabiso pour tout ce qui touche à la politique congolaise. En fait, nous voulons aujourd'hui faire un peu une analyse par rapport en République démocratique du Congo. Makamuni les ali koleka nakati Yambo Cannabiso. Oyo izali bongo il y a la classe des élites qui est censé il y a quand même un niveau moko il y a l'écolo il y a quand même mboka na niveau moko supérieur, mais depuis qu'ils ont indépendance ça fait 60 ans. Qu'est-ce qui est devenu la République démocratique du Congo? Mboka na biso est commis na niveau nini tozalaki wapi to komi wapi? Est-ce que to mati to kiti? Alors si c'est la première fois pour vous, n'hésitez pas à vous abonner dans notre chaîne et activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Et je vous laisse ces moments pour partager la vidéo et aimer, liker, puis et suivez nos publicités. Suivez. Quand c'est jamais nada, femme marie mère de 2 enfants mais divorcée, bah ma copine, il y a son nous s'abonner na PF Bonheur TV, s'abonner cette fois-ci parce que oui bien qu'on a moi si son on le c'est que ma ramba bien go banda. Na lo ba na sukati no ba ne banteli pour aux en retardé. Makemba lelo ya ko s'abonner. PF Bonheur TV na biso nyonso ndenge tozali à s'abonner massivement yi, pour s'abonner na ngulupa. Tiens. Bala moto suka boy, million d'abonnés. PF Bonheur TV na biso, TV na bango, TV na yo. Omoni TV na yango yo. PTV na biso nyonso. PF Bonheur TV, chaîne oyo tunda na bilengi ya ngeli elengi oyo kokuta tala miliki na nyampulite. Na yango salaboe, lisapi oyo kaka olembolela kasani, yango nde okosabone nango, okoti na YouTube. Omoni esika bakomi s'abonner na rouge Dobika. Tala likonga wana lisusu ya muke Dobika bagaga kitoko okokuta awa be monsieur kitoko okokuta awa PF Bonheur TV bilingi PF Bonheur TV nde makambo bana Canada veut dire yango nde pende yeli bido PF Bonheur TV ska bomona dendo elle est bolela trop bolela fort boluka bokanga na kata PF imezana kade tokanaki budemo tokanaki grand terre na yeyo wana kata PF Bonheur TV bo s'abonner massivement donc bo s'abonner bo sakokota ebele bana mokili mobimba veut dire toi pa na kata PF Bonheur TV Fondatier mokili mobimba batata ba mama surtout bino bato na Canada balobi scène ya soronde yango yo PF Bonheur TV balobi biso baso to s'abonner massivement. Yo motoringaka papa njange babi yo motoringaka batiste nyonso boja komonwa wa balobi s'abonnez-vous massivement. Allez, s'abonner. Voilà, balobi na PF Bonheur TV makambo kitoko ezali bagage ba filme boko kamata yango boko sepere. Merci d'avoir partagé et merci à vous, nos partenaires qui ont soutenir biso na cadre ya musala na biso ou totali na yango na chaîne na biso PF Bonheur TV. Aujourd'hui, na yé vraiment tout solo lana nous manqué na makambo maye matali mboka pour tout ce qui touche un peu à la politique congolaise. Mes frères et sœurs, vous savez que ça fait 60 ans que la République démocratique du Congo était devenue un pays indépendant. Bien sûr, l'indépendance politique, 60 ans.
60 ans, ils allaient vraiment la génération ébélée les qui na katiwana. Mais qu'en est-il aujourd'hui de la République démocratique du Congo? 60 ans après l'indépendance à Congo, tokomi wapi bande konangai. Tokomi wapi. Congo ozalaki na classe moko ba élite, na classe moko ba intello, des intellectuels ozomo na mboka e bandaki ko kambama na lolenge moko malamu pe ezali ko pesa batu espoir. Congo oyo na 74 un franc congolais, ce qui un Zaïre équivalait à 2 dollars américains. Un Congo puissant, Congo fort. Congo oyo batu bazale ko uta par-ci par-là, batu uta en Afrique du Sud, ko se faire soigner na Kinshasa, na République démocratique du Congo. Les Congo qui faisaient rêver les gens. Les Congo oyo ba yembela indépendance tcha-tcha. Oyo moni ba maman ba papa na biso ba koko na biso ba ko bina na sengo parce que bazalaki na espoir. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Congo ya Lumumba, Congo ya Kasavubu, Congo ya Kimpavita, Congo ya Simo Kimbangu, le Congo de Mobutu. Ton Congo à toi qui me suis. Mon Congo à moi, notre Congo. Qu'en est-il aujourd'hui? La République démocratique du Congo. République démocratique du Congo. Zaïre à l'époque. Congo indépendant. Qu'en est-il aujourd'hui, Mande Konangai? Oyo politique ya mboka ekomi nango lokola Masano et comme nango lokola batozo c'est la biso na éviter ceux qui ba scénario moko ya Hollywood ceux qui ndenge nini oyo komi ba aventurier na mboka to komi na ba politicien moko de basse classe. Oh, le sens de l'honneur n'existait plus. Le sens, le sens des autorités n'existait plus. Le sens du chef n'existait plus. Tu respectes une personne. Oh, le Congo commis na batu moko to yebite soki ndenge nini. Voilà place nini ba politicien mboka na biso ba memi biso. Voilà esika nini ba politicien congolais ba komisi biso. Si je fais cette émission en lingala, c'est pour que les gens comprennent. Parce que nous sommes des Congolais et le lingala c'est notre langue. Et nous sommes fiers, il faut tous à la fière na ba langue na biso avec nos 4 langues nationales. Lingala, Kikongo, Chiluba, Swahili. Nous devons être fiers de dire Abari. Nous devons être fiers de dire Moyoweni. Nous devons être fiers de dire Mbotenabeno. Nous devons être fiers de dire Mbotenabino. C'est ça notre Congo. Le Congo uni. Le Congo où Mobutu disait Tatabo Moko, Mamabo Moko, Ekolobo Moko. Bon, aujourd'hui, on ne peut plus dire Bokondibo Moko parce que c'est la démocratie aujourd'hui. Moutazana façon, Batono Sobako, et Togo Zasuna Makamba, parti unique, Nenge Zalaga Nakala. Papa Moko, Maman Moko, Ekolo Moko, c'est la République démocratique du Congo, les pays qui nous ont légué nos ancêtres, nos aïeux. Ou le Tokomoko Mona, politicien de basse classe. Et ça l'a participé Mawa. Des gens qui étaient censés d'amener la République démocratique du Congo à un niveau plus haut ont échoué. Les gens qui étaient censés de faire rêver tout un peuple ont échoué. La classe des élites. Bato bazalaki na obligation wana na devoir wana ya komema mboka et comme à niveau moko ya likolo. Mboka est comme à un niveau moko supérieur.
oyo bato vivre na kimia na esengo ou peuple congolais a bénéficier na richesse ya mboka na ye na bomengo na nkita ya mboka na ye bato wana ba échoué batikalaka ba politicien ya ba français ba mot ebele pour ne rien dire batikalaka ba politicien ba oya ko lobela biso ba biloko moko de beaux discours batikalaka na ba discours ebele mais eloko moko ezati yango na lobaka ke tous ces gens là automonaka les soi-disant moi je les appelle des soi-disant professeurs. Excusez-moi, je ne les insulte pas, mais ça énerve quand on voit des gens qui nous enseignent dans les universités, les gens qui forment des futurs cadres et que bangomo bazana bazo sala buzoba bazo yiba bazo boma mboka bazo détruire mboka, et vous voulez me dire que ces gens-là sont intelligents? Parce qu'ils viennent à la télé, ils viennent sur une chaîne de télé, sur le plateau, ils vont vous démontrer la théorie qu'ils ont dans leur tête. Alors que sur le plan pratique, c'est zéro. Tijengu, les bungu toulou. Ils viennent, ils vont dire des mots, parfois, petit peuple à comprendre, mais voilà, il est intelligent parce qu'il dit des gros mots. Des gros mots, mais sans rien dire. Ces gens-là, c'est eux qui nous enseignent. Alors que les gens intelligents, ils ne sont pas intelligents. Parce que l'intelligence, c'est la capacité de résoudre un problème. Alors qu'eux, ils sont incapables de résoudre les problèmes du Congo, et vous voulez nous dire qu'ils sont intelligents. Vraiment? Really? Ils sont vraiment intelligents? Non, moi je ne crois pas. Je ne crois pas que ces gens-là sont intelligents. Ils ont juste eu la chance d'aller à l'école. Ils ont juste chance d'aller à l'école, il y a le français, mais ils l'été. Ils ont un diplôme, mais ils l'été. Parce que ceux qui vraiment bazaki mayele, bataki mayele na bango na service ya mboka, nde Congo na biso ezandengo za lelote. Vous voyez, dans un pays, ceux qui babomi classe, bomoni peuple n'est na koma, bomoni peuple n'est na koma zoba parce que bobomi o ezali éducation. Alors que bozo qui na bamboka bapaya na bamboka biso tofandi tozomona combien, c'est quoi le budget de l'enseignement, c'est quoi le budget y a éducation. Parce qu'ils savent qu'on doit former des hommes. On doit former des... Quand je parle d'homme, c'est pas l'homme comme Mobali, mais c'est l'homme comme humain. On doit former des hommes. Des gens qui sont capables de remplacer Bisso, l'Obisso qui Bisso, pour que Bamema Mboka, à niveau moral écolo, va développer Mboka. Vous pensez que le pays développé Oyo, Babanaraboy? Non, ils ont souffert, mais ils ont pris conscience. Ils ont pris conscience, Babandi, qui est sérieux, dans Moussala. De façon que permettre à évoluer comme le musique. Mais bien sûr, tu as appelé le budget d'éducation, les a combien? Mboka ba école Koufa, ba classe Zate, ba tongara ba classe Sikate, ba université comme surpeuplée, ba condition moko médiocre aux ça là qui mutu moins atanga malamu ezate. Que ce soit une école primaire, secondaire ou université. L'école de formation exacte, centre de formation professionnelle, Namboka, et combien il fallait que investir dans le niveau. Mais quand on a Namboka, ceux qui ont élite, bateau babengi ba élite, bateau babengi des intellos, des hommes forts, des intellectuels du pays, des grands penseurs. Bateau baza mayele, ba élite, baza na classe à l'écolo, ba censé à gomema mboka na niveau moko. Il y a l'écolo et le développement, ceux qui va échouer, s'ils échouent, c'est la récurrence qui récupère maintenant le pays. Ceux qui va échouer, balabala ndemuntu et récupéraka. Et aujourd'hui, Namboka Nabiso, c'est la rue qui dirige maintenant.
C'est la rue maintenant qui donne l'information aux gens. Comme un bateau à l'amour na tongo, bon excusez moi na ofingate mais parce que surtout comme un niveau mboke comme un niveau ana mais ils a participé mawa. Et a participé mawa. Pour mutu bena l'amour na tongo afandi azoze là ba yoka fils mukoko ko lobani ni lelo. Yoka so alobi nini. Bokecho alobi nini. Kingande alobi nini. Voilà ici quand to comme na mboka na surtout comme na niveau ana. Ole bateau fanda ba nourrir cerveau na bango na bateau bazaki bateau mayele pour ba mema biso to nourrir cerveau na biso kola to zo pe mayele biso to zo bango ba modèle to sala pe to koma pe na niveau na pour que to mema pe mboka na biso soki bango ba sete biso to remplacer bango au lieu que biso to landa bateau mayele pour que to mema bateau bazana se ba koma pe mayele mais non bo rabaisser biso bo diminuer biso to komiti na niveau que to fa na to landa fils mukoko alobi nini lelo yoka son alobi nini o soki passer soki nani musuba benga kawana sala ka ba meeting o soki i deux pèse alobi nini bato bazo sala jalelo ki jalelo bana tongo ti pourquoi ki jalelo to zako dik o to bana ko boya sera mobutu oyo comme ça mobutu soki nini yango to so continue na ngoti lelo bakoti na bazaki na mobutu bayeda ngona kabila lelo bakomi na ngosu na Félix Tshisekedi ki jalelo wana yango bebi saka ezo boma mboka voilà bato biso to comme kolanda na mboka lelo boketu alobi nini bande bona boli misanga na fingi bangote na fingi bangote oui bazaba bato bazo pesa point de vue na bangote c'est la démocratie na fingi bangote j'ai beaucoup de respect pour eux. Mais Togo comme à niveau on a quand même na niveau au Congo ezali Togo comme on peut plus Togo comme à niveau on a quand il y a des gens qui passent dans les réseaux sociaux dans la chaîne même officielle la chaîne à télévision pour insulter des gens du matin au soir pour dire des bêtises pour dire n'importe quoi voilà Congo dit oh pesi biso lelo Congo le obo légué biso oh biso peut toujours risquer to légué on a banana biso bakonza Congo boti Congo ka boye et le jeune frère nangai gaz phase fabulous nanze moneka ka boye o jeune wana ozoka nanze monaye azoloba to tangi ba classe milai misala pe zate to fandi ka boye tu peux te compter batakou tu peux kaka boye ba licencié okufi pe kaka boye bande ko ngai tozo kende wapi na Congo na biso soki tozu conscience te biso moko soki tozu conscience te na mboka na biso tozo kende wapi où en sommes-nous aujourd'hui tomi tout nanano toko continuer ko tambola te lokola ba aveugle que tozo kende nengwana tozo ke tozo bate côté tozo kende na vie ce que zo tambola moni ke e mo makambo zo simba te o teleminano non je mets d'abord stop naïba qu'est-ce qui ne va pas pourquoi ça ne marche pas to bandela na zéro to nenga zaki na o zongsa o jupe na nini manette na télécommande o sali pena replay to revoir nano qu'est-ce qui ne va pas ou parce que si quelqu'un te corriger bande ko na to ko na niveau ya Congo comme boité attends mon tozo ça la bêtise il suffit kaka obanda oloba que non asali mabe ba ba ko finga yo c'est quoi ça cette histoire bon moi modèle il y a bateau to formé na Congo bazo prétendre ba diriger biso les gens comme de Gabriel Mokia. Excusez-moi, c'est un papa, mais il fait la honte de la classe politique congolaise. Il fait la honte de la classe politique congolaise. Si j'étais lui, j'allais me taire.
nakangi pena munoko na koleka susu te na tiki politique azalaki candidat président de la République hein mais c'est bon qui a candidat président de la République supposons qu'il y ait azalaki élu président de la République na modèle oyo ou quelqu'un aleki na télévision na réseaux sociaux pour insulter une personne et insulter province mobimba ya bato bandundu bayaka boyena boye. Mais si tu as un problème avec Fabien Koussonika, appelle-le, adresse-toi à Fabien Koussonika. Fabien Koussonika ne représente pas tous les bandundu, monsieur Mokia. Fabien Koussonika ne représente pas tous les bayaka. Oui, Toza Batabandono, moi je suis de bandundu, je suis fier de l'être. Non, que la sonité et c'est insulté. Pourquoi qu'on finga? Parce que c'est un début que le Nyogama na Congo, et Nyogama na Congo na sens à au bateau finga. Sur les Kamuke, à l'Angmagona, Mouyaka. Sur les Kamuke, à l'Angmagona, Mouluba. Mais finalement, Baluba n'a bataban de Basalani. Tout est canon de Bilokwana, nous sommes tous des Congolais. Bandundu, le peuple Congo, les Kassaïens, les Équatoriens. Na bande konabiso ya est ba Swahili. Tous ça biso no so peuple ba congolais. Tous biso no so ba congolais, excusez-moi. Tout ça biso no so ba congolais. Comment yo ozali mutu ozala qui président de la République, il y a eu aussi des électeurs, il y a bande no ba vota ki na moi ba voix aux joie qui na pourcentage no joie qui wana. Ces gens-là croyaient en toi. Et tu passes comme ça, tu insultes des gens gratuitement comme ça. Gratuitement comme ça. Au fingi Fabien, au fingi bato bandundu, bato pusu, bayaka, bazaboye, botanga mingi, bosatinate, baboy. Oui. Baboy yona basala comme pour baler sabana na bango parce que c'est parce que bino ba politicien oyo bo diriger boka bo créer ki ba employer bo bomin boka ce qui fait que bato ba sala ki boy pour que baler sa famille na bango batina bana na bango na ba université. Moi j'ai pas honte de dire que je suis de bandundu. Mon papa n'a 100% mon bala. Mon défunt père Antoine Fayoulou Kassai. Et je suis fier. N'a pas eu que la sonité. Et c'est sûr que tu te demandes de nous, monsieur Mokia. Si vous avez une émission, vous avez Fabien à cette émission, tu as l'extrait. Oui, bimi sur que non, obimi tata moko ya zoba, excusez-moi, obimi bena zoba, obimi ridicule devant les gens. Au moins que moto finga kioté et pourtant à lobby na yekaka. Pourquoi cette dame à côté ici la femme du président na Katia Makamwana alors que les problèmes concernent Ngoïka Sanji et Gabriel Mokia. En plus c'est comme que lobby ba proche ya Ngoïka Sanji ba yebisi il semblerait que à lobby on peine conditionnel. Il semblerait que yo lingo te que la première dame Nabiso Maman Denise Lungo tekele ndakwana. Abati pe na suka. Ce que c'est solo ce que peut le kuta na yebité. Yebise biso afinga ki o place nini. Afinga ki o alobaki komona na place mabe na place nini. Parce que moi je fais pas l'avocat de Fabien, mais j'ai suivi quand même l'émission de na yo ki ba insulte na yo ki peut na to yo ki peut de l'autre côté. Afinga ki o nese. Au moins tu ko obimi zoba. Après, on a la vidéo pour s'excuser. Au lieu de faire na humilité, au mieux que tu saches na pardon, on a bien. On a dit bande ko na bolimbi sanga bande ko na bandu no bolimbi sanga ezaki na simakanda na sala erreur na sengi bino bolimbi sanga na nyoso na lobaki. Ndeko leki na Fabien limbi sangai. Tu vas comprendre. Toi tu passes encore, tu veux te justifier ma bêtise de salaki. Je crois qu'on doit se pardonner, mais moi je n'ai pas insulté, vous savez, papa,
Tu te justifies na buzo bosali. Ozolinga o caricaturango, o comme ça o lati sango elamba ya pembe po ebima bien, ba Ah Congo, qui a dit Congo na biso e. Voilà des gens qui nous dirigent. Voilà les gens de personnes où ils vont diriger Congo. Voilà les gens de personnes qui sont à la tête des entreprises publiques et privées même. Voilà les gens de personnes qui sont des ministres au gouvernement. Voilà des gens de personnes qui sont des secrétaires généraux. Voilà des gens de personnes où bazali ba directeur ba cabinet. Voilà les gens de personnes où baza ba professeur na mboka na biso. Voilà les gens de personnes baza ba enseignants na l'école primaire et secondaire. Mais mbongo nyonso oyo ya ba impôt ezokende wapi? Mbongo ba contribuable, mbongo ya peuple congolais, mbongo ba taxe oyo bakena kozona ba wenze na ba balabala mutaoteka ba tikele mo mosa papier pesa mbongo. Mbongo nezo kende api mbongo wana yango tofana na mboka oyo so biso toke musala bakata biso ba taxe. Na mboka oyo tofandi boye parce que nzela soki bebi yango ba osela banzela. Ba osala projet mo so ba tie ba tout ça à Montréal, tout le monde a des chauffeurs parce que va prolonger la ligne bleue à métro avec 5 stations. Et le budget n'a coûté 5 milliards, bateau va boy. Bateau va télémélier en gros. Pourquoi 5 milliards de dollars pour 5 stations alors qu'il y a un côté où il y a moins cher? Gouvernement et bouger gouvernement. Pourquoi bateau va télémélier? C'est parce que ça m'a contribuable. Et ça m'a bateau va diriger à la tête. Et ça mbongo na bango te bandeko na ngai. Et ça mbongo ya ba contribuable. Biso na Montréal awa soko tambola na Canada awa o dindi na libulu ba benga otomenga ma nid de poule. O libulu mo salama na katikata nzela pa o dindi buki mutuka na yo. O bengi la police ye wana bazu ba ville à Montréal ba ko dédommager yo. Ba ko futelo mutuka na yo wana. Au landeli bango pena au porter bango pena plainte parce que les boulots n'est censé être dans katika nzela. Devoir na bango parce que moi je paye mes impôts pour que ba bongisa nzela. Alors les boulots n'est pas bango ba tiki bango pour que ceux qui mutakufa ki place na akoyi devoir les boulots na akia sala accident akufi bino ba besoin na bon moy. Tala bamboka baninga de bazo kende avec des principes. Mais où est biso est normal. Moutou, grand prêtre pour l'école 3000 francs. Napolo, bo pesi moutou vie. A combien de députés? A so bon belé, a so les logo malongate. Ba comme on a député Taïzon ba ki na robunda na parlement. Pour na buzo ba pour na ba mbongo na bango personnel. Bande ko na ngati tozo kende wapi? Tozo kende wapi na Congo na biso? Ben, intellectuels congolais, réveillons-nous, réveillons-nous. Réveillez-vous les intellectuels congolais. Basi, Pemi, Bali, oh yaga, oh bakotambu samboka na bosolo, bakotambu samboka na moyibité, bakotambu samboka pour l'intérêt personnel na bangote mais pour l'intérêt général. Bozawa pi bolamuka. Réseaux sociaux baby pour na buzoba pour na batu bazo prestation d'information ya buzoba bato ngo landa buzoba ba préférer ba yoka donc buzoba balegi bato mayele na mayele bazoba balegi bato mayele na mayele zoba lobili ka muto mayele ba landie oh non il faut ça là muto mayele il faut même mazoba a comme c'est muto a comme c'est pas mayele mais cause à la contraire excusez-moi nazo finga te na fingi mututé. Mais c'est une façon que le non. Bateau baza, il faut pas même bateau baza na se, ba même bango likolo pour que bateau ba comme un niveau moko, ya likolo muta ba na ko réfléchir, muta yeba ke droit na ezanini, muta ba na ko réfléchir que non, ceux qui na sali likambo o eza mabe. Ceux na sali eza malamo, muta za na ayeba ko sala la différence, les biens communs et les biens propres. Comment nengani na ko détruire o ezali bien commun té. Que o ezali poubelle publique ba tiangwana pour que to boka salité na kati.
ezala te loba no gangela motu te lokota matiti na yo boka kuna na poubelle boka na poubelle publique wana te motu faza na conscience. Pourquoi pas moi ndeko na bino za na poto azongi na kisasa azotama na papier mouchoir etondi belé na kata sac be na kata poche pour azoluka azo matene na oboka là parce que to komi awa to mesani na eloko wana to bi que non awa je peux pas jeter saleté n'importe où. Il y a des endroits, il y a des poubelles publiques, il faut qu'on ait une poubelle publique. Parce qu'il y a une équipe qui vient ramasser ça et qui a tri, ou va recycler, ou va détruire. Mais na poubelle publique pas manamboka exacté. Bandeko soki to comme na niveau oyo, bazo ça la cérémonie pour na ko inaugurer toilette publique. Allez-y comprendre place nini. Niveau d'une toilette publique. Les gens viennent faire une inauguration dans l'autorité, toilette publique. Zongoinene public. Zongoinene public. Bokeko inaugurango. Ah, Congo na biso. Mabelega na mboka wana bandeko. Mabelega na mboka na biso. Esekisaka. Et puis moi solution mutema ne mona lobaka. Tension to matayo ozoba mais nini mutako koma boye nini mutako akokoma boye batu bazo réfléchir sur ce thé ba konza mboka bo résumer les lobes jeunesse congolaise na boisson na alcool tala babière nene te kama na Kinshasa et comme il y a minene il y a mike donc kitisi ngo ba prix bo salon na ba niveau nyonso pour que batu ba langue les gens n'aient pas le temps de réfléchir les gens n'aient pas le temps de pousser les raisonnements plus loin que les gens n'aient pas le temps de nourrir leur cerveau ba laisse bongo na bango pour que ba zo maye to nga bango batu asuna tawana te. Parce que bon mimi batu bon résumé batu na alcool bon résumé batu na buzoba bon résumé biso na kidja lelo. Peuple congolais, réveillons-nous. Peuple congolais, réveillons-nous, prenons notre vie, prenons notre destin en main, prenons le destin de notre pays en main. To kende liboso, to benganana no batu oyo. Ce qui te fandi kaka boye, Congo na biso kende kaka boye. Congo ezo kende bandeko, Congo ezo kende. Nous ne sommes pas les... Moi, je ne suis pas un politicien, je suis un youtubeur, moi. Je suis un artiste. Je suis comédien, conteur, marionnettiste, moi. Travailleur social. Moi, je suis artiste. J'ai fait mes études dans le théâtre, dans l'INA, Institut National des Arts. Et l'art m'a permis, il y a un horizon, il y a un cerveau, on arrête de réfléchir. Raison pour laquelle je vous dis de ne pas... Parce que ce que nous on fait, l'art, il faut l'esprit. Il faut le cerveau, il faut le maïele. Art, ne prenez pas les artistes comme des cons. Ne prenez pas des artistes comme des imbéciles. Mais nous réfléchissons. Nous on réfléchit. Nous réfléchissons au moins. Un artiste, c'est entre Dieu et les humains. Parce que nous, les artistes, nous ne sommes pas les communs des mortels. Parce que nous, les artistes, nous sommes des penseurs, nous sommes des créateurs. Nous créons. On réfléchit, auquel loin à penser, on épouse le et ça fait du beau. Public, c'est ça. Nous sommes des créateurs. Il y a un moment où on a vu un fou. Oui, nous sommes des fous. Des vrais fous, mais des fous intello. Peuple congolais, réveillons-nous. Tosi mambo kanabiso. Toboya buzoba.
Toboya Buzoba. Toboya Buzoba. Classe Koufi na Congo. Bakonza mboka bo invest bo tombo la budget ya éducation. Budget éducation. Budget à santé. Budget à sécurité. C'est très important. C'est très important. Dans ma phrase, la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Jeunesse congolaise, c'est un avenir flou. Avenir à l'obini, avenir à l'obini. Voilà où jeunesse en haut, avenir à l'obini, on va besoin de pouvoir les lots. Bazo dirigeant à biso, les lots, tala bouzo, baba osala. Des ministres sextape. Des autorités sextape, afin de boy, na drapeau ya mboka na Congo, azo sala bouzo ba. Azo la tsabolumbo na ye. Voilà jeunesse oyo bobo memela ki biso. O za va venir. Bon moni ou la jeunesse oyo komi moi jeunesse oyo bolinga ki ba député aleki azo finga première dame. Voilà la jeunesse oyo bino format qui. Et vous voulez encore que ça soit ainsi? Biso totele malelo pour que jeunesse soit lobé, c'est la jeunesse modèle. Et c'est la jeunesse oyo ya buzobate. Et c'est la jeunesse oyo na boanya. Et c'est la jeunesse oyo na mayele. Ils ont un souci à kotonga mboka. Bande konangai. So bolingo landa biso boya na chaîne na biso. PF Bonheur TV. PF Bonheur TV. PF Bonheur TV. Boya, abonnez-vous. Boti que les commentaires. Bobenga biso bo perception conseil. Toza ba extraté toza batu. Peut-être na lobby ma bo perception conseil to ba nene ko améliorer musala. Boya bosunga pe biso na kata ba chaîne na biso boya ko landa biso. To appelle na posa tozana na ba chroniqueur, ba journaliste, to pe ba chroniqueur o bazana posa ba travailler na biso en collaboration. C'est une nouvelle chaîne to ko créer il y a pas longtemps. Ba bazana posa to sana ba on marche ensemble. Ba benga biso to ba nento ko sala nento ko collaborer pour que ba émission pe kotaka. Parce que nazanga mon équipe to sana ngo nande ko ngai Papi Maurice Mbwiti bendele ankolo nzetambi la ndenge na benga kae tozo sala ba émission ezokota mais en même temps aussi tozana ba live na biso to sala ka auto benga ngo live promote your channel. Donc live il y a promotion, il y a ba chaîne YouTube pour tous les youtubeurs, grands ou petits youtubeurs, bandisi ko zana posa ozana ba abonné be biso sala ka live appartement chaque jour à semaine. Abonnez-vous, activez cloche de notification. À chaque fois que vous avez un live, sur les youtubeurs, quand on a un live, à ce moment-là, au moins, il y a youtubeurs, il y a monde, il y a Asie, il y a Amérique, il y a Afrique, il y a Europe, il y a Rwanda, bazo, bakota et batu bakene ko s'abonner pas na yo, yope ou ko s'abonner pas na bango. Et ko permettre yo au comment na ba abonner et belé le plus rapide possible ba vidéo na yo talama parce que na YouTube ezaka ko za na ba abonner mais il faut aussi avoir 4000 heures de visionnement. Alors ozana pour ça to matisa yo o comment na ba abonner belé ndenge biso ko zo mata malembe yaka na ba live na biso ya PF Bicho o kolanda biso na za programme na biso de salaka pe to za na ba mission na biso de salaka motivation. Tous les émissions sur ça à la découverte, il y a la ville de Psychotosali, Montréal ou le Canada, tout ça là. Donc voilà, ceux qui vous en a pour ça au travail nabiso, aux en a Kinshasa ou l'année émission, aux en a pour ça collaborer nabiso, numéro nabiso Izawana, tout le numéro nabiso téléphone Izawana, ben nabiso soit même na WhatsApp ou soit écrivez biso, comme nabiso na email nabiso, tous autres gens ils appellent na assez, comme nabiso na email nabiso, soit contact nabiso, en tout cas tu peux répondre yo. So on a pour ça collaborer nabiso pour que au salaire ba émission oyo ya mayele oyo ko même la peuple congolais boania oyo ba invité sur place na Kinshasa pe to bana ko diffuser yango awa na Montréal parce que biso za basé na Montréal. Voilà, c'est to comme na suka ya émission nabiso le loto sur le Lamboka. C'est ils ont vraiment des séries. Donc abonnez-vous massivement dans notre chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Abonnez-vous, partagez les vidéos oyo et pas bandeko pour partager yango batuba landa biso et belé ekosala biso et séries mingi. Ticket nzambe na lola a pambola biso ndeto kutana mbala sima pour na ko développer ba sujet mususu. Merci et à la prochaine.